mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena kololiwa eza nzambe kololiwa eza nzambe loliwa eza ya moto te liwa eza ya satana te satana kuta yebi liwa te na ebande na makolo na wa libango oyo ye moko liwa mpe ezela ye mais mpona nini ezalaka na motu bakoti hôpital abeli ata makasi to mpe makasi te bazobanga kufa wabanga nani ange de la mort to wabanga esprit de mort ntango esprit de mort eye kozwa yo ekenoni wapi ange de la mort mpe soki ayozwa yo akodirectionne yo ti wapi. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Nous avons le réel plaisir de saluer l'homme enseigné de notre maître, le maître de l'univers, le roi de gloire, l'omniprésent de l'omniscient, toujours à la place de l'état comme à la continuer. La Sainte Féminine qui vous présente cette émission. Table Sainte émission pour les hommes de Dieu. Comme vous le saviez, autour de ces sujets importants, c'est très capital. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci car Jésus est le même et il revient bientôt. Le temps pour moi de rentrer à la régie. Je vais rentrer à la régie si possible. Et on se retrouve tout juste après pour la gloire de Dieu. Merci. Kasi moko bapesaka na moto yo lingi ngana nzima napesa na masiya wazali kita moko kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo singai oyo zali pona ngai natali solo ya bato te kasi monene na yo masiya kumba ya mungu wapi olingi tokotelaka bino boye na esengo na bandako na bino ekoza mpe débélé sur le Nazaréen. Aujourd'hui, je n'aurai le plaisir de recevoir pour vous l'homme de Dieu que vous connaissez très bien. Par la grâce de Dieu, il s'appelle le pasteur Timothée. C'est mon invité spécial du jour, l'homme des songes. C'est lui qui interprète les songes. C'est sa grâce, Dieu lui a fait la particularité d'interpréter les songes. Et ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet du jour sera basé sur l'esprit de mort, l'ange de la mort. C'est notre thème d'aujourd'hui. Mais le temps pour moi de dire shalom, bonjour, bonsoir. Oui, shalom maman, pour la femme. Merci, bonne santé. Non, santé, ça madame. Oui, na pesi na kuna sazo la biso mo esika zali na kanisa eza likolo na ye
Polo apa molongo bisiko ezali na olanda biso pe osepeli kopesa ntango na yo ya kozwa ntango ya kolanda mpasi eza pambali. Autour il y a si entrepreneur, il y a ma soki eza malamu développé l'esprit de mort mélange de la mort. Oui, sujet eza malamu mpe eza kitoko parce que toyeba kosala mpe badiférence ya makambo yango. Po mingimingi ezalaka toyokaka kaka esprit de mort, an de la mort, mais toyebaka kokabola bango te baza ngambo nini na ngambo ya satana to na ngambo ya nzambe. Est-ce que nzambe pa koza na ange de la mort? Est-ce que nzambe pe akoki kozala pe comme ça? Donc eza bakeso pe na biso eloko otuni biso mpe eza malamu. Tokotamba mwana vili ya terme na biso mokolo liwa ezaliwa oko asala liwa oyo ebangisa bato. Kolo liwa eza nzambe, kolo liwa eza nzambe. Liwa eza ya moto te, liwa eza ya satana te. Satana kuta yebi liwa te na ebande na makolo na wali yango oyo ayemo mpe liwa mpe ezela ye. Satana pa oui, kokufa yo kanisi eza nini? Eza moto mosusu tolobaka eloko moko ke mort vivant aza na bomoi me aza ya kokufa. Nakopesa baexemple ya liwa. Moto aza na prison aza na vie me aza na liwa mpona nini? Nini kolobaka pendant ke batie na prison aza ya kokangama misala nini nyonso eza ya kobeba. Donc kuna azosala eloko te me azovivre. Ata aza riche yebake na ntango wana so azalaki riche non 1 après 5 ans ya prison azalaki na poste wana te. Donc baposte okita mpo bato baza na nsima bakomata mpo misala bango ezokende ya ye eza ya kovanda. Donc moto aza na prison ayebake aza déjà mort vivant parce que prison eza liwa bakangi yo okoki kokufela mpe kuna okobelela mpe kuna okufeli donc elobela lete eloko te parce que okufi mpasi ozali condamné. Et satana mpe aozala condamné na enfer vivant pa yoka souffrance wana do liwa nini yango donc parce que nzambe moto asali yango liwa na yango wana mais moi bokisi ni mo bato esprit de mort esprit de mort pour moi ba parti ngomba moi oza l'esprit de mort mais tout le monde peut dire ange de la mort pe azala baza mutu moko ezala ba nini mais quand on peut faire voir na bana nzamba va to kota na mama ba question. Oui, merci pour na mutuna yango tango yoki esprit de mort oza kombati parce que témoin etambola partout soka moto akoti mokebo mama keba mikolo eza kombati oza kombati mpena na esprit de mort. Donc ntango moto azoyokaki bazoyebisa esprit de mort bazolobela ye aza kombati na motu te me na esprit oyo eza baesprit euta likolo oyo bauti mpena na nzambe abwaka. Alors démon wana ntango nzambe abwaki ye bazalaki na rôle yo nzambe asala nyonso. Donc ntango nzambe asalaki so otangi na Genèse babike asalaki nyonso kozanga kotika eloko te. Mais sikoyo ange wana aza na rôle ya komemaka liwa epai ya moto asunga yo na liwa moko eza précoce okomi na mikolo nzambe apesa yo te bambula nzambe apesa yo te okokisi makambo nzambe atindeli yo te na mokili me ya ye atie lisume epai na yo po wana ezali esprit de mort nde moto azomemela yo makambo wana. Mais ange de la mort aboya otungisa yo te. Ange de la mort nzambe atia ye po azela moto ti mikolo na ye o nzambe asala ekoki aye kozwa yo po apresente liboso ya nzambe. Donc voilà la différence na bango. Merci beaucoup ndenge bolandi wana mais papa mpona nini ezalaka ke moto soki azobela soki asolo ezaki ange de la mort aozela ti mokolo esamaki mais mpona nini ezalaka na moto akoti hôpital abeli ata makasi to mpe makasi te bazobanga kufa wabanga na ange de la mort to wabanga esprit de mort. Bon vraiment kobanga soki obela somoni moto aobanga banga liwa aza pena mingi na nzambe. Moto aza na nzambe akobanga te so azobela parce que soki oyebi ke nzambe ayebi yo nzambe apona yo liwa okobanga ngo te parce que oyo aza kati na yo aleki liwa. Po Bible elobi ke oyo aza kati na biso il est plus grand que oyo aza na mokili oyo aza mokili qui signifie Satan, qui signifie liwa, qui signifie malade, qui signifie problème. Donc oyo nyonso ekomela yo soki oza ensemble na nzambe okobanga ngo te parce que oyebi ke nzambe nanga opermettre te mpo makambo alakaki nga na mipusani pepa Simeon azalaki na temple mokolo akomi mpaka mais Bible ezoloba ke akokufa te soki bilako nzambe ayebisaki ye nano ekoki te. Donc liwa ezala ange de la mort
ezala esprit de mort ezala droit aussi maete parce que nzambe na permettre ngo donc ce qui nzambe a permettre le quoi de koya so nzambe boyi ekoya te donc muto azobela abanga te so bazana nzambe ke liwe ko koteleke même ma bezali so bazana nzambe te longo to azosambela nzamba solo te c'est alors que diable a profiter pour joie esprit de mort et combattre même babu na malade azobela babu mi balé wana esprit de mort na quand je dis ba collaborer topé bayokana te to ça les magandingi ni nana yaka liboso na yaka la sima mais soki net musaye avant ninga fallait mutayi ate mais yo na place na et ça les magandingi ni papa Timothée beta na mafuna bon pour collaborer c'est trop dire parce que pour collaborer ça le quoi mutumo boyokana ka bozana ba kutra mais bango bayokana ka te me ba kutana ah ok ba kutana ka na ba condition o ezali ke tant mutu azobela ndenge otuni question wana ke est-ce que mutu azobela azobanga liwa uya obanga parce que liwa nyonso ezala maladi nyonso ezala mutu abeli mutu pasi ezaka eloko moko elakisaka ke na nsima maladi wana lini ezali po tomona mutu akwei akufi alali akufi abeli akufi donc liwa ezwaka mutu na catégorie nyonso même si aza na volant azokende accident donc diable a créé accident pour raison ezake apanzani to ranger ndenge nini akufi donc il doit aider dans ndenge wana mais ba collaboraka te mais ba kutanaka ça dit que tangu esprit de mort azoko bundisa mutu de la mort pas les kaba akutie pa osamusana mais lokola mutu wana so aza contrat na nzambe te a intervenir iloko nini a intervenir iloko te autika parce que eza musala na yete donc papa ngola que soki neti mutu azobela par exemple parce que esprit de mort ils ont tout ça ange n'avons pas pour y amoni nae atiki nae oui autika atika te pona nini yo kanisi nzamba bumela batu nyoso so nzamba bumela batu nyoso kasimbele liwe zate mais autika pour pas ça nae ka ange de la mort boy nae a aider ngani dans le voyage déjà pour sani ça nae donc autika te pona nini bon ange de la mort akotika pour eza musana ete parce que ba ange basalaka na ordre basalaka na désordre te ange na ange azana musala na ye yazaka na musala oya oyamba bibeni ozala okufi oza pasteur oza mwana nzambe mukoba okende otika yo na cimetière wana do mona kezaka na babiro mibale eza na biro moi na biro boto biro ya moi yango mona kabake bo bazui mukanda na hôtel de ville bazui mukanda na commune bazui mukanda ya kokundela moto bake okoma na biro ekunda bato bapesa mutu wana esika na numéro na ye ya kombo donc ba numéro nzo mona na ba opesa wana yebake na esprit na monde esprit banzelu pe baza de côté baza côté lumière ezali côté pe ya ténèbres ezali ya côté ya ténèbres ezoko recevoir bana nzambe côté ya pardon côté ya lumière ezoko ya mabana nzambe côté ya ténèbres ezoyamba bato ba okele lufu donc bango bazo contrôler bato na bango basaleli bango sabi otama na kindumba otama na komela masanga otambolaka na kolungula bazemi otambolaka nyonso oyo ozosala wana eza enregistré ndenge ozomona biso toza na media boye bazo enregistré biso mpe bato bazwa message wana ndenge mpe mutu ntango osala vi na ye nzambe azo enregistré makambo satana mpe azoko enregistré donc bible ndenge mofundi biso epa na nzambe afunda biso mpona nini na makambo biso tozosala azo ede biso mpo ye mo baya koteli salaki ndumbo salaki ndumba yaki funi yemo akoteli yo boma obomi yemo akoteli yo tongo otongi yemo akoteli yo yibo yibi donc nyonso azo ko enregistrer mukolo wana ba kumukunda yo alors ba oya yeba vandi bazotala ya biso ya oya bino ya zabi butala ndemo na bino obilembo ya zabi parce que mutu azana bomo tozana ndemo ni bali tozana bilembo oyo ba koma Jésus le roi Nelongi na yo ozana ngo eza mutu ba koma 666 donc identité ya diable donc tant mutu azana bomo azana bilembo wana ayeba ke satana azozela ye po arrejeter na monde na de ko sala makuna tango koma na tombo biwo wana molili ba ko yamba yo parce que ya bango donc de ba yambi wana qui signifie que ba yambi ba mon enfer nzela nous okende ya bokena ba nzela moko mais so oza mutu a lumière oza mwana nzambe obondelaka osambelaka osalelaka nzambe ntango okufi oza na identité ya nzambe alors monde esprit oyo eza baange bayaka na likolo baza baange me basalaka na service ya bamort
ndenge tomonaka mutu aosala na service hôpital bamedecin bazali me okende okuta na salle na mort eza na bato basaka na mort mingi biso benga bango bandi mais eza mosala nalelaka mosala nasalelaka azangi ndoki te oyi mpo asalaka na bamort donc mosala nde yango na yamba ya bibembe aza ne médecin te aza ne soda te mayamba ya bibembe baange wana nde bayamba biso babengaka bango baange de la mort. Papa ndenge nini mutu aza na bomo ya koyeba ke mutu akufi olera akufa na bandaki kozala wana akati motema bango mutu akati motema na présence na bon mutu amoni ntango mutu azokata motema to mpe azokufa na présence na ye comment kodetecte ke oyo ezalaki ange de la mort ozwa ye to oyo ezalaki esprit de mort mutu eyaki pene ezwi mpo tomona mutu mosusu akufi azobanga mosusu mpe asokolaki mpenza ye moko alati amibongami ake na kinya. Bon, liwa ya mwana nzambe ebungaka te totala Christ na croix soki otali mokonzi ya basoda na Jean chapitre 19 abongolaki motema mpo amonaki liwa ya Jésus mais pendant azobeta Jésus ye azopesa ordre babeta Yesu basete babeta ye fimbu basala ye nyonso ye mokonzi wa moto azopesa commandement donc aolinga Yesu mais atali liwa ya ndoki ndenge azokufa likulusu akokona mutamaka bungaka te akufa akonyokama na ndenge moko boye donc otikala okomprene te oyo moto azokufa nyokoli bato aminyokoli ozomona mwana nzambe akokende bongo tali yoka longola bato domona mpena bosilisi biloko boteki bokoti becompréhension nsima nde ye aminyokoli lisusu akufa mais Yesu akufa bongo te liwa ya Yesu elinga kolakisa ke liwa ya mutu nyonso akufa na nzambe akende bongo donc okoki kominyokanga te ozobundabunda liwa ezoya ozoluka ngo non ozomona bamilimo mabe satana azoya atikeli yo tan aye asimbi yo bamakambo ezosenga okonfese yango mwana kobunda wana mwana nzambe akobunda te parce que oza na makambo ya kilo te obunda mpo na nini mais liwa ya Jésus ezolakisa ke bato nyonso bakokufa bakokende mpa nzambe liwa na bango ezala bongo sabi akokufa na kimia akotiko na surprise donc ozondima te moto akokende boosola na bobeta lisoki eparte na ye donc anyokoli bino te maladi yango mpe ekozalazala mpenza te omona mpenza kaka boye pa moto akei donc abumile kaka na mokili akei donc c'est ça ezolakisa ke liwa ya moto oyo akokufa na nzambe. Papa ange esprit de mort côté le ezomema est-ce que ange d'amour peut aussi l'intervention sur ça la mon ndenge ni tabo kipe mtozo aussi ange de la mort a aussi l'intervention mon côté parce que liwa nzambe mutalobaki ke yo kende ka bozula ngai bato oyo bako ya na monde na ngai nako parler yango na ben monsieur koya wana ekozala na méthode ya délivrance donc tout ça la délivrance makambo ebele esalamaka omona ke obondela au nom de Jésus esprit molimo ya kufa ebima ibake fo yeba nanu moto bakundaki ntango aza na bomoi donc to bamort vivant ça veut dire ke aza na bomoi ntango aolota ndoto ke naokima baolandanga mpo bakangi ye ça veut dire bakangi batitowa batio na prison wana eza nini bazwi yo bate kundu ya bomoi na cimetière bazwi pene esika bakundi yo ya bomoi donc molimo no bakundi yango sikoyo ntango bakundi molimo na yo mo banolotaka bandoto ya liwa c'est-à-dire avant mutu wana azwa délivrance il faut kosenga na nzambe ntango tosaka prière tokoti retraite mabondeli fo kokende koluka siko esprit na ye bakundango wapi bokende korécupérer esprit na ye boya nango wana mutu aza na kati ya cercle ya délivrance bodélivre ye siko baange nzambe bakokende bazwi mutu kuna bayeli yo mutu bapesi yo siko mutu na maboko jeu esprit na osali ozongisi na mutu wana toparle yango ntango tokolela makambo ya délivrance nde topesa badétail nde délivrance esala parce que Timothée tomonaka mo collaboration soki tokolobaki ange la mort ndaka oyo ozwa bajean azalaka bajean na ye bayeli ozwa moto akitaka ye moko parceke bapesa ye mitini ayazwi soki mpe eza bongo esprit de mort mpe atambolaka ndenge nini ayaka mpe na bato ayaka ye moko. Ok, merci mpenza pour les questions mokotuni yango bien question oyo kosunga mbango bana na nzambe ke ntongo ayoka ange de la mort bakanza te ange de la mort aza moko baza baange ebele na service ya liwa donc nde bazolanda biso bayeba ke
ba ange oyo to benye ange de la mort parce que ça rôle eza oyo esika nyonso ezalaka eza na chef moko akonzaka po atambusaka mais na se na ye baza na rôle ya ba ange ebele oyo bazosala service ya liwa. Donc chaque naloba boye chaque cimetière ezalaka na deux côté nena so oke na Kintuka oke na wapi cimetière nyonso oke na poto na mikili nyonso bacimetière wana nyonso eza na baange baza kuna bazosala nini bazosela bato na bango. Donc baza ebele c'est une armée mobimba parce que babengi nzambe l'éternel désarmé. Donc comme on le dit l'éternel désarmé même les gorodo aza na armée nzambe même les fourmis aza na gorodo nzambe yango mona na Égypte aotinda magorodo aotinda banki aotinda donc basorta biloko nyonso oyo omonaka na ngungi eloko mabe ezomona mais aza na nzambe. Donc nzambe aza na ngungi anja ngungi oyo asurveiller bangungi. Donc soki alobi ki atindela bino bangungi oyebisaka ange wana ale pesa commandement bangungi babima abatake bino. Donc aza l'éternel des armées magorodo okende ange wana mpe aza lokola ligorodo. Donc aotinda magorodo ale bobima nde bakoti na Égypte omoi basasi Égypte. Donc pharaon tosutuka magorodo tina babiloko na ye o mystique ya pharaon ekomaîtrise te. Donc tant tobenga l'éternel des armées sabi aza mokonzi ya baarmée nyonso okutise même banzete nzambe ayebisa nzete kobota esu te bakufa nzala baboti te yango omona na Égypte nzala ekota pendant 7 ans mpasi biloko ebota esu te. Donc ange wana okomande nzete apesi ordre. Donc ange wana nzaka lokwa nzete alobeli banzete kao. Donc c'est ça l'éternel des armées. Donc là côté ange la mort là côté esprit de mort baza la délégation. Oui, baza na délégation parce que baza bango baza kaka ba chef ya ba armée. Donc na sena bango baza na ba armée na bango ça dans ça là. Baza ba commandement na bango. Même Michael, il est chef d'armée mais na sena Michael ba konzi basé belé ko ba anja makasi ba bimaka. Donc on va Michael a travaillé monté. À travers ba Michel, à travers ba Kamses, donc azan ba ange makasi. Le Kamses waza azan ange ya kata banzé. Donc ils sont à faire donc nous avons il y a un moment nzambe akobanga te mukili parce que tous en ba armée moko très puissant. Donc ce qui a mutu ayebi monde esprit tenda obanga mais mutu ayebi monde esprit vous appelez le obanga et pas liwa. En passant cette contexte que déjà on a ange de l'amour. Bon baza ba ange to travail na ba mutu mona na teza nzambe. Esprit pardon papa na seigneur pour répéter. Mutu mona na la teza nzambe. Michael a monaka, Gabriel a monaka, Marie a monaka Gabriel te. Après na Gabriel a sonné. La tenue me pourrait dans le gravement à mon esprit, ma nyoto ani. Dans la méthode on a réalité. Est-ce que déjà au mon ange de la mort? Oui déjà na mon aïe déjà. Aya pas besoin. Bon, aïe kozwanga te mais baza ba ange pour nga na za ange. Amen. Nga na za ange. Sur aucun apocalypse, ange de l'église. Un ange de l'église, il faut y pour travailler dans l'ange de l'éternel. On a un serviteur nassé, bon, bah ça va serviteur de l'eau. Alors, tant que tu as un ordre à mon doute, tu as un serviteur naïf. Alors, le serviteur de Dieu, il faut y pour travailler dans l'ange. Mais si vous avez besoin, vous n'avez pas de défense. Il faut que nous travaillions travailler dans le service à délivrance. Puis nous avons dit que nous avons besoin d'un ange pour tout ça. Et ça, les Canadiens, tant que nous avons le service esprit de mort, nous appel ange. Chaque ange a un ange qui a délivrance. Donc, tant que tu as un kangama, bitumba zo bundama ngana to sala prière mon na fumisi mutwa mais mutwa na bakanga na est mutwa na bakanga na Lubumbashi. Bon est-ce ngana okena Lubumbashi ngana okena Lubumbashi te. Moi je prie le Seigneur et ba ange nzambe ba kitina Lubumbashi baba ndio longola molimo moto kuna ko ba yela ngayawo ozomona donc otindi bango ekende ba soye ba dans un service nayo na service na ngai yo ndozo commander ngani na commander parce que kuna baza commander na nzambe na se baza commander na banana ange de l'église tout ça na hiérarchie yango baza likolo na ba ange yo za na service a o bana ko bakita o yesa tata ke seigneur nzambe na lingi otindela ngana no ange moko akita na za conseil na ngina tinde to bana maman ange
Non, non, bilobi, nous se repèsent au nom de Jésus. En jouant dans un droit au Kitate, parce que les collègues ont bien organisé. Ce qui est dans l'armée, avant soldat Abima, il faut avoir autorisation de sortir. Dans minute, dans l'air, donc, en Japon, il y a des collègues qui ont quitté la Sia, on a mis des donc, il m'a contrôlé. Nakanisa sokotani na mukanda ya Genèse chapitre 6 bomona ba ange moko ba utana likolo ba yo pengo batikala oui batikala ba pengo lelo ba bala ba bota do ba lata bina nzoto ko ba se retrouver que nzambe ndo atya makamba boya do ba ange ba sepela na bango kozalawa ba boti pe batikali pe libela. Donc Bible lobi ke toko sambisa ba ange nzambe te ndo sambisa biso nde toko sambisa bango. Donc nzambe plus que bango. Oui, naza plus que bango parce que yo posa plus que bango parce que sur tant na Genèse Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu. Donc l'homme est Dieu. Donc ceux qui toza supérieur na bango te to konza bango. Yo za prince. Na mona ko ba princesse. Oui, de l'Éternel. Donc peut-être que tu es là, tu es princesse de l'Éternel. Donc eza ya ko sambate, eza ya ko milate, eza ya ko bambate, eza tu es le princesse. Donc parce que biso toza ba héritier na ye. Ya on a ça qui jardin en tout le quartier héritier. Donc parce que biso toza en supériorité. Ange apengwa lokola satana, na ba ange belenza malanda ba mote, mais mutu mo ba pengu menzamba ko mo bondela ye. Opemu pe onani, olembuma ponani, mais na ange nzamba sambisiete. Nzamba tele je m'en fous na mama. Non, je m'en fous à quoi qui est pas le big yo na rejuger au zelo mona ba sala yo. Mais comme na mutu nzamba yo bondela ye. O yo pona nini? Olembuma boy. Aba nyo bondela landa na suka, abondela ye. La tele lamba musuza. La tisele lamba. Donc nzamba amemi na tolo et alobi ozaka nanga atiki na kutu boko atiki bokonza ye ba yoka na mutu asala na mabe même mwana na ndako akosa mabe apanzi pene eloko yo linga mingi eso obwaka ko bebe seloko wana obwaka ga etie si poza mwana oyo lingi biso so de la bande bamba za bana misala ange nyonso yoka ange et la Mikaël za mwana misala donc banga ete koti naye yango ba se discipline bana ange moko a bebisa makambo bango ni patika ko ba se discipline ba kota discipline bazana discipline moko ya kosakana ke mama pe bazana boyokani bayokana kama kasi pe babanga kama kasi donc ndenge baza wana bona rôle nzamba pesa bango rôle ya kosalila mutu musala biso toza capable ya kokomande bango. Oui, c'est ça la bossa, la salle bossa, mais il est en Japon commandé. En Japon commandé parce que en commandé on est là. Papa tu veux t'en nous solo moi j'ai déjà pour l'esprit de moi qui ici à tel rien dans la kiso. Oui. Voilà kiso. Oui, ezalaka ndenge nini nakolobela ngo na biso na miso ya menga na yebi na mama mongolo bete menga ba kiso zo kuleka nazala pe bisiko bo sabate ya ndezo kuleka. Oui, eza inspiration. Tu es au Bengaba, au Nobakolo Montier, la prendre de l'Éternel. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi. La présidente du Parlement céleste. Yes. Donc, Malobo Zoloba, ils ont eu c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé à la part du Seigneur. Dans mon Zoloba, nous avons que Makamo peut sous ma batte. Moi, dans mon Zoloba, ils ont battu fou maman. Les bateaux, on a bis pour comprendre que ah, ils ont conduit dans la cabouille. Parce que question de lobby, ils ont esprit à nous amener les parce que si l'esprit de Dieu est athée, ton fan est tout mon Dieu, nous, tout n'a mis tout n'a eu nos hommes, c'est ça. Donc, ils ont commencé à m'amener. Délivrance au mouton qui n'a aucune délivrance. On va tout nous soit sali 15 ans le ministère de la délivrance. Parce que est-ce que côté Azali doit délivrance exact? Parce que délivrance des alliés, il faut mouton yeba ou les alliés kabunanga. Dès la nouvelle qui na makamaba son sur les dons à l'autre salade. Donc quand on parle de délivrance, il faut la don il y a délivrance. Il faut la ministère il y a délivrance. Ne kokamo là-bas. So il doit nous bonner la kaka moto yo mo zotina moto mo yibate na wapi moto mo yibate sala nini nzambe na bimi na makamna bango. Bimi nini nzoko zolo ba yo bimi mosaka. Na ndimite ke mutaza na prison akoyi ko ministre. Yoza na prison bakanga yo omi binsangeni. Il faut pas bimisa yo. Ya mona ka il faut avocat azala il faut pas juge asani azala. Avocat bo sambela yo mais ce qui juge na na signer papier de libération te moyen mutu na bima ezate. Ndo moni ke nzamba tshebso lokola atshebso ba ministre de Dieu. Oto ba kolandela ba vie ya batu baloma ba makambo e bazana ngo ya kokanga mutu akanga mi ngana ba nosali ba démarche.
na bandi otinda commander ba service na kosenga tata ba siku musala muto osane ay musala muto kosala ngobo kosala bolandele awa bakanga awa o bandesika bo na teno pesa sije ko uta na yemo nzambe akolilanga pona mutu wana ko nzamba lobelanga il faut mutu wana kima na sama kolonanga soka yipa na nga sikolo kola nganga nzambe na bandi osambela ye pona lukanzela ko bimisa na makambo wana yango na mutu alandi délivrance pe mutu sani abeki bakanga ko bota na ye aboti abela maladi ngo ezaki mystique azui délivrance bakanga ba misala na ye kenda liboso teti makambo efungwami nyonso wana ezo dépendre kaka na monde nini ya délivrance soki nga na yebi kosalela bakanga yango nde tobanda kobeta lisolo ya marchi wana yo osenge mpa tata yo obanda koloba bongo soki bongo okosenga neti nini papa tosali neti exemple tablette nango aza motu komoni tablette a un problème il y a esprit de mort parce que délivrance pratiquement tricher la banque bon eza penza omoni biobino connaissons à partie et nous prophétisons à partie mutu na mutu omoni elo ezoboma bato lelo naloba mwa moke eza monde ya théologie so bimi pasteur théologien monde esprit oza nango te yo okozala mutu moko boye nyonso banolekela yo donc mondimi nalika mondima ye nango na ya yo moko ya yo moko elekeli yo ya mondimi mpe okende wapi parce que opesa bato solution il faut mutu azala pasteur oyo azwa vocation ça veut dire que aza appelé ya nzambe nzambe abengi ye nzambe ntango abengi yo aponi yo mpe apakoli yo et c'est là nzambe abandotambusa yo po evezali omona moïse likambo nyonso po amona pokoso akozongepa nzambe ntango oyebisa nzambe nzambe alise sala boye mpo na bana israel kende boye liboso ya pharaon malgré bando okende délivrance epesa mamba moko te jusqu'à ce que nzambe akende utilize ange oyo tobengi lelo ange de la mort nde akokende po akende kofrappe baégyptien otanga ofrappe bango awa sikoyo fawa kokomprendre ke nakogarde insulte parce que mwana nanga kei baégyptien mwana nyonso ya liboso ya égypte akufa ange wana akende asala mosala mpe akati makambo balibere bango. Merci papa tozokoma na baquestion wana tozokita basignale ngai totika na 5 minutes maintenant motu namona intimité tomoni ndenge opesa exemple Moïse na ange de la mort basololaki me lisolo na bango elekanaki na signe parce que ekolo teke tia kaka makila ya nyama ange akotanga akomonaki moyen atouche eza te mosala na nzambe Moïse ayebisikaki eza epa ya baisrael akende pa baégyptien na ère option tozali na l'ère actuelle comment parce que okokoswa na ange na monoko nini ange pas comprendre yo pour comprendre otambola na collaboration pour mosali salima wana mpona ngai to mpona bato nyonso tozolo bana tokuna na yo et puis opesa mayele mpe na bandeko mosusu mabe ya nzambe eza bon mpona ngai d'ailleurs ntango nzambe abengi yo atindi yo aponi yo sabi ke baange baza bakompagnon na biso basali na nzambe mpe bakompagnon ya bana nzambe nyonso esika nyonso moto azali ntango aoprie kaka seigneur napamboli journal lelo natiki oyo nasama bokuna nzela nazokende nzambe pambola ngai okei boye pamoni circuit moko ya mbongo epesami yo ebulika mwa malamu esalami yoka nde esami pete nzambe deja soki baange na ye atiaki deja prive na yo basalelo mosala wana eyo obénéficia mosala esavoir donc nzambe akitaka ye moko te parce que bato bano oyo asali bikelamu oyo asali ya misala po esala misala ezali alors biso toza basali na ye toza bawumbu na ye ndenge mpe baange baza bawumbu na ye mpo na service ya basaint yolobi baange baza na service ya basaint c'est-à-dire esika mosantu azokende ange ya nzambe alekaka liboso yango mona david azoyebisa nzambe ke ange ya nzambe aleka liboso po ata mosali omonake moïse bazobima na israel nzambe ayosa bango na kotia ange na nga liboso na opata mosayo donc esika nyonso mwana nzambe akendaka ange ya nzambe azalaka omona balak azokende koconsulte balam mpo alakela israel mabe ange ya nzambe akobima mpo apekisa bake kokende osimba te parce que wana oza loin de l'éternel donc esika nyonso mwana nzambe akendaka ange ya nzambe akendaka eza nango likambo obangisa motu te eza likambo mpe ya kokamba te eza likambo tandis ozaka mwana nzambe oza esprit yebaka l'esprit ya nzambe koakompagne yo. Merci pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Dans la prochaine émission, on te relevera. Tant esprit de mort est au joyau et qui est non web. Ange de la mort, peut se au joyau, à directionner au 10 web. Ok, nous présenter au web.
akovandisa yo wapi ekozalela ndenge nini parce que tu la éviter moi assurance déjà là-bas dans Zambie que tu lango na mikolo joya et puis moi ya sukana ni wa téléphone. Oui, merci pour na mutu nango to kolobelango parce que lokola nzamba biso wana il faut sunga bana nzambe po bazala ka assurer tanga zotama na voiture na ye tanga za na ndako na ye tanga za na bureau na ye tanga za na ba faire na ye ayi ba kia bangi le côté parce que nzamba za ba mapinga makati za wana pour protéger biso. Alors numéro na téléphone na ngai na kopesa ezali 00243 89 99 27 616 00243 89 99 27 616. Na numéro wana okozwa biso pour répondre ba question nyoso wana oyo ezali koya toza disposé ya ko disponible ya ko répondre batu na ba mituna na bango oyo nyoso nzamba pesio pour memela biso. Merci, quant à moi je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. On se dit à la prochaine aussi. Merci na ba maman basangala ki église Casa de Orancio depuis Espagne pour la reconnaissance Nzambe la journée ba maman, la journée de la femme. En tout cas, que Dieu d'Israël, le Dieu de son apôtre, l'apôtre Albert Okoko, ici kozali mon animal le père de Nazareth. Nzambe apa mon ami ciao. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe alo